awa na paka juma bo vivaka ndenge nini ba réalité nini bokuta na ranango ba difficulté na bino ezali ndenge nini vie ya paka juma ezaka ndenge nini eloko liboso na paka juma douche ezate oh toilette ya kosumba ezalaka te oh mai ezate zela mama douche ezate toilette ezate siko bo vivaka ndeni yo sali 22 ans awa bo vivaka ndeni tosombaka bakantine na mike osali besoin na ndako oke kobwaka obwaka ngo siko wapi tobwaka kaka na fulu wana ya na oto zomona mpanzi kuna zamba wana wese public nde yango wana bino nyonso koto bokendaka kobwaka yango kaka wana mais besoin que s'exposer à ma maladie té kasi yango maladie ezo ya kilikili o bakolela o banini étouffé mat awa toujours vivre na passe soko yeka na tongo okomona bana nyoso ba jeune nyoso ba tandami au pona kusumba en plein air vraiment ce que l'état zaka na mawa kiza quartier boko ya passe akoiko ya kusela bango wese public te ke ba sumba kate awa boza na toilette te bozo boka babwaka na rai pamba na rai yo babwaka pamba siko botambola peka bongo bozo vanda peka na ba salité wana bongo salon que salon kwa tetu beso moje be ba bitwa likam sate tozonyo kwa na ba toilette teza pe na ba toilette te tanga banye na ba chasse après okokanga na ba sachet obwaka ngwapi na ba full wana sake ko baka ba soda bakangi biso bozai na toilette te bino nyonso bokendaka na zamba na bapapa na bana bozoke epe kokutana na esika moko na polele oyo ezateke zamba te na polele oyo namoni deja moko kuna na musika alati vareza pembe na musika na yebi te na sima pembe na mur wana na moni ndeko moko aza kuna donc toilette na bino yango wana bino nyonso bokendaka kuna mais bozo exposer na ba maladie na yoki yawa que toilette ezalaka te nga moko na ndimi te mais est-ce que yo moko en tant que mwana ya limité ozalaka wana paka juma oko confirmer yango ezali kambo ya journaliste ezali kambo okosa te po soki obalusi ata nsima na mokongo na yo moko omona osi caméra na yo otie kaka omona peu près ata ba 7-8 personnes batandami wana natande na temi boye so libumu déranger na okeka na yoka soni te na okeka so na yoki soni na osumba po l'état koto l'état bosa na biso donc on a papa na ba maman na papa na bana biso to ka boso ko okeguna te osumba koto mapanga bato oyo ezali clôture koto nde sikoyo bayebi ke babwaka biso koto na kawe eloko ya liboso na kosenga na bakonzi batana misu makasi na tracasserie oyo ezosalama ana kawe entre la police na ba FARDC eloko ya liboso na kosenga nanu yango wana nanu donc auditorat mabatana misu nanu koto oyo po kokangileki obotola mutu telefone so aboko pesa telefone obetie masasa kufu soki na lobi paka juma certainement ils ont rappelé quelque chose et oui peut-être aussi oyoka komboana parce que elobama mingi et yembama même tina banzembo mais est-ce que yebi paka juma ngo ezalaka nini est-ce que yebi ezalaka wapi banani bavanda kuna condition nini bavivaka kuna lelo to décider to mema bino bo découvrir paka juma mbote na bino bandeko balandi ya PSB télévision bisika nyonso o bozuli bakuma lamu ya kolanda biso na Poto na Londres na Lisbonne na Paris pourquoi pas na Luanda na Brazzaville na Kolwezi na Lubumbashi bozali ebele bo pesa kabiso confiance merci mingi tozene sengwa kokuta na bino susu na numéro ya sika ya magazine na bino lelo to memi bino bo découvrir paka juma ndenge zalaka. Le célèbre Paka Juma o boyoka na banzembo boyoka na masolo ezalaka ndenge nini bozo découvrir yango ensemble na biso bandeko bazalaka koto ba vivaka ndenge nini mode de vie na bango ba conditions de vie ba difficulté na bango ezalaka nini boyoka ba témoignage poignant ya bandeko ba vivaka awa na Paka Juma. Mbote mama mbote papa bonyoza malamu na pesa au micro kombo nani Kombolanga Marie. Maman Marie, awa toza wapi? Toza na quartier Paka Juma. Paka Jumango, toyokaka. Ezalaka wapi? Ezalaka na commune nini? Mutu, kwa koma awa rosala ndeni? Toza na limete.
Commune Alimete. Commune Alimete na première. OK. Banda mbula nini yozawa na Pakaju? Bon, na totaliza lokola 22 ans. 22 ans. Ozaka awa na kata Pakaju. Avant oya awa utaki wapi pe nini memaki a? Bon, ngana zalaki na Équateur, mobali ya soda ndalinganga na Équateur, alongolinga na Équateur. Naleki Kisangani Goma Kalemi na ye ko se retrouver na Kinshasa. Papa Zali te tokabwana. Ah, OK. Yebisa biso awa na Pakajuma bo vivaka ndenge nini? Ba réalité nini bokuta na ranango? Ba difficulté na bino ezali ndenge nini? Vie ya Pakajuma ezaka ndenge nini? Eloko liboso na Pakajuma l'État bakipaka biso te. Po biso toza bato ya l'État. Mais eloko liboso gouvernement bati la biso hôpital ya l'État. Eloko liboso hôpital ezate. Hôpital ezate. Na quartier mobimba monene oyo hôpital ezate. Hôpital à l'État ezate. Eza eloko moto atie ye moko mais soki oza na mbongo oya lobi ke pour que to simba moto oyo. Yaka na 500 000. Soki osimbi 200 bakosimba te. Kende ko bakisa mbongo. Mais to yebi eta moto okufela bino kana maboko nano ba traiter yete. Wana na ba dispensaire mike ya bato wana ya privé. L'État za na hôpital ate. Ah wate. OK. Siko bosalaka ndenge nini po bozwa ba soin neti soki esengi bakaya minene bosalaka ndenge. Bakaya minene tokendaka ba mama yemo. Mingi tokendeka mama yemo. OK. Eza la difficulté à moi si azemi boy soki ekomi césarienne kolongwa wati mama yemo eza musika. Muta okufa na nzela. Mais na ba hôpital na bino yo bozwaka pe mwa ba soin mike kobota pe bobotaka ka kote. Tobotaka na hôpital mike wana. OK. À part hôpital nini lisusu boza nango comme difficulté? Douche ezate. Oh. Toilette ya kosumba ezalaka te. Oh. Mai ezate. Zela mama. Douche ezate, toilette ezate. Siko bo vivara ndeni yo sali 22 ans awa, bo vivara ndeni. Tosombaka ba cantine mike osali besoin na ndako ke kobwaka. Obwaka ngosiko wapi? Tobwaka kana fulu wana ya. Na oto zomona na mpanzi kuna zamba wana. Wese public nde yango wana. Bino nyonso koto bokendaka kobwaka. Yango kaka wana. Mais bozo que s'exposer à ma maladie te. Kasi yango maladie ezo ya kilikili oba kolela oba nini etufe mat. Mupepe wana moto abikaka na mupepe. Siko mupepe tozobika bien te. Mwana mukebo e maladi. Mwana mukebo e maladi yango tozobika mabe. Po toza mabe makasi. Si vous avez une bino moko botongi ba toilette, est-ce que botonga toilette il faut que l'état pas tonga la bino? Soki totongi toilette kaka ye moko l'état ye ko telemela. Pona nini? Abito tonga toilette te. Po botonga ka ndako botonga toilette te. Eza mabele ya l'état. Bon, est-ce que mabele o biska bo vanda kawa? Est-ce que bo somba to bo sala ndenge nini po botonga bandako? Kaka bango baja on entrande ba tek ba tonga bisika oyo nde tozo futele pa na baba. Bandako bangaro bo futela ngo pa ba agent ya onatra. To futelaka. Espace onyo so ezaka ya onatra. Tout. Bango moko kande batia ba pesa ba tonga batie ba locataire to futeli. Dans ça rôle l'état ye moko apesi bino bo futela. Mais aboyi bino botonga ba tonga ba toilette na ba douche. Siko pona ko sokola. Bo sokola pe kana balabala. Osombika basa munene otie na ndako sokoli. Osokoli na kati ya ndako. Après sopi mai libanda. Siko zana bana siko na ndako. Kaka ndenge wana to bunda ka ndenge wana. Ozo sokola sika mona bana. Yo sokoli mwana pe aye osokoli pe mwana. Oke ozwa mai na kantini obimi libanda boyo osokoli mwana. OK. Bongo école pona bana. Est-ce que bana bino koto batangaka to moni bana ebele bazosakana batangaka? Bana na biso batangaka. Wapi? Ozana école? Batangaka na école à l'état na gama côté à bon marché kuna. Na ba oya privé andinga ezalaka na bandeko école moko ezana sima bandeko. Mais école ya l'état au lobby côté à bon marché eza musikati. Eza musika bana bakende kuna basalaka accident papa. Oyo kaka to vandi boya o mituke tuti bana o boye. Bana oya mike wana. Comme bakende kuna yango mona difficulté na nzela ba mituke tutaka bana kuna. Siko bambula nyonso yo saliawa. Est-ce que bakonzi mboka bayaka te kotala situation na bino po balukela bino solution? Bayaka na bango. Banani na banani aussi oyo yebike baya déjà. Bon, na mona
président assemblée nationale Mazini Mabundi akomakao namona oyo nani oyo papa Zantingo Bilo ya utolongo gouverneur ya Kao gouverneur ayakati awo namona ba député belé na ba papa fidèle likinda ba oyo ba utokufa oyo bazalaka awa namona ba député belé ba papete ni longondo ya zalaka ministre ya santé ya liboso wana azalaka awa. Est-ce que tant bayaka awa bayebisaka bino nini par rapport à situation na bino nde bozo vivre ba wana ka bato a promesse papesi na bakoka promesse pe bakei ka libela bayaka na bango na monite na paka juma biso bato toza misika toyoka masolo ebele ke awa basi nyonso to basi mingi koto awa basala kaka kindumba ezaka ya solo lokuta kindumba eza volonté ya moto ye moko kotalaka lokola age nga naza nango ese nga nakosala kindumba siko mwana na bakoko siko ba mwana nga lokola na moto moko lokola mo sérieux basi ya bato baza mais basi o basala ka bozo ba bazali ezate ke paka zo banyonso ezaka bato bozo ba jamais bakosi basi ya bato bazawa moto abali mwasi ne na mbongo bavandi eza quartier bato bavandaka lokola pe eza bato ebele mingi pe bato mona kawa bavandaka wa te aye na ye ateka ndako atekaka o mingi balandaka koteka mais avandaka matete avandaka na ba masina avandaka na ba commune mususu wana ayaka kote ayaka wa teki akangi ki wa ezate ke mwasi nyonso na paka zaka ndumba bakosi bana bato ya bien baza bayo pe basala ka bozo ba pe baza mais baza muke biso nyonso nde toyebi ke bato abozo ba bango ye. OK likamu mususu su toyoka na musika kina paka juma ezalaka ba mongo na ba mongo eza ya solo to eza lokuta ekolo nyonso ezali batetela bazali awa na paka juma ba Swahili bazali awa na paka juma ba Kongo bazali awa na paka juma ba Kongo bazali ba mongo bazali balu bakutunde bele baleki oh balu baleki ba mongo na bele ya solo wana peza makasi toze bele bi tout ekolo nyonso ezawa ezala muyaka ezala muto abandundu toza mais bino nyonso bovanda na bino na kimia bozaka na bino bien problème na bino ezali ka ke l'état nde azo kipe bino te l'état okipe biso te bon sikoyo est-ce que awa pe bino bovota kipe to vota ki ba biro ba vote ezalaki awa to vota ki ba député pe ba yaki pe bosa ba sai pe campagne awa propagande makasi campagne awa o kutu soki kaka makambo ya élection ebandi awa ba dekolaka terrain na bango oyo kutu awa ezalaka nde okokate. Ah bon? Merci Marozo Bavoua nani oboyebi ke si azonga ata ne fiska pesa bino ata merci à Pamba. Na mona motote. Mata mutu moko te. Na mona motote to vota ka bango ata nde ba to zalaka na bango awa. Comme pe to yebi ke aza mona ko kipe ko sunga biso moto abika kana sima moto. Mais to bima ka penda to sala ka volonté to bimi to keipe ko voter po to zebele. To keipe ko voter yengonga stoki kaka zui ale asanje numéro téléphone. Ah là là. Mawa mingi. Caméra yango yo bakonzi mboka bazolanda yo message nini okoki kopase na bakonzi nyonso o balandi yo pona situation na bino awa na paka juma sikoyo na esika tovandi oyo eloko ya liboso na koyebisa bakonzi mboka eloko tozo vivre sécurité na mboka oyo tracasserie eleki biso toza ba étranger te toza bana mboka toboti pe bana mingi pe leta oyo biso ne toboti bana wana po bakoma bakonzi bino bakonzi mboka babandai kolobela biso na mboka na biso ke basoda o baza na mboka na biso baza ba étranger obi Congo eza na soda te po mingi eza ba étranger siko toboti bana na biso amike to tie bango na armée siko bana wana kozonga bazongi baye koboma biso ezolekela ngai pe ezosala biso passe eloko ya liboso toza nango na mboka nesika otovandi oyo olali na ndako yo oza na ndako boye moto aza na sambeto azofuyaka soki obombi radio soki obombi TV soki obombi kit wana na ndenga libanda to na ndenga na kati ya ndako basoda bazokotela bino na kati ya ndako nde tozalaka boye soki ekomi kaka 19h seki okolongwa ate pe obima lisu prince wana oh bon nayebi te soki pe makambo yango bayokaka soki pe bamonaka toyebi te ezaka bana toboti nde bazongi lisu baye koboma biso mais toza na pasi makasi tosepelaki ke tozwi bajeune soda po baoyo akala oyo deja pe baoleka mais baye lisu nde komanipule biso makasi
pour manipuler biso makasi te toza. Donc insécurité eza makasi. Eza ya makasi. Eza au moins si mobile. Moi si mobile. Et ya bakate ke onde mama. Mama zobima kende kozwa mapa boy bakangi babwaki ye babotoli ye. Babotoli ye mbongo. C'est quoi intervention ya kate na ya basoda ba policier? Ezalaka te bango batambolaka na masase babotoli yo téléphone ka ndebino boza boy pa olandi boy masase na makolo mota okokali wate asa nini azongi toza na insécurité makasi toza nde liwa awo. OK. Merci beaucoup maman. Le message na yo est passé. Merci beaucoup. Ule kana bo wanafanya nini na alimetewa. T'as des affaires. T'as des affaires. Anna. Ngate mikabo na kauta. Au presse, au filmer du saut. Allô? Toza na kati awa.
Mbote papa. Mbote. Bonne santé. Santé Zakim. Kombo nani? Kombo na ngai Mana. Papa Mana. Awa toza wapi? Toza na Paka Juma. Paka Juma pona bato bayebi yango te. Ezalaka wapi? Ezalaka na commune nini exactement? Ezalaka na commune ya Limete. Quartier de Paka. Na quartier ya Funa. Bo bayi ko kabola kama ba quartier ya mke Paka Juma, mais toi na quartier ya Funa. Ah, nyonso eza na quartier ya Funa. Limete industriel. OK. Banda mbula nini yo za na Paka Juma? En tout cas na omeliao. Banda ba kabila jongisa batawa nde tozaliao. Kuwaka date au kabila jongisa batu bazaka na presse. Nde miso tozaliao. OK. Bandeko ba utaka Braza na période wana ndio ya. O babu kaka au kabila tu ajongisa biso na presse kuna. Nde tozaliao. Utade mbula wana tosali wana yango wana tosali. Avant okota awa uzaki wapi? Avant na kota wa vraiment normalement nazalaki na ngambo ya tepe na masina kuna na Kingabwa. Nini siko ememio awa? Mozanga ya mbongo tu. Azaki na musala esili. OK. Ozaki na musala. Musala esili. Mbongo ya kofutela ezali société yango wana oyaki awa. Bon. Awa depuis okoti awa ba réalité nini ozo vivre awa na Paka. Awa tozo vivre na passe. Soko yeka na tongo. Na tongo. Okomona bana nyoso ba jeune nyoso ba tandami au pona kusumba. En plein air. En plein air. Yaka na tongo komona ba yo tandama en plein air. Ata siko. Esengeli nini? Ata bo vraiment ce qui l'état za kana mawa. Kiza quartier boko ya passe. Akoiko ya kusela bango. Wese public te ke ba somba kate. Parce que ça terre on a tra la terre à l'état ba ko sala bango wo c'était vraiment pour ba sumbakate ba ko mona passe me wa ko sum deuxième mai troisième banda ko vraiment toujours vivre la passe zela tozo ngana na likambo mai olobi bozana ba robinet mai bimaka tozala ba robinet tozala ba wct sikoyo pona mai bosalaka ndenge ni tosomba kama ikosomba na bidon 25 litres bosomba combien 500 francs wa bosomba ngo wapi na banda oyo bango bazana ba robinet kuna nde batekelaka bino kuna eza Paka Juma te banda ko tozomona ini parti ya Paka Juma ya banda ko ya kitoko ezali na ba Paka Juma ya banda ko ya Bangal. Mais est-ce que kuna batongi na ba brique nini koto ba pekisa bino? Oui. Eza bon ba vando eza ba sinistre o ba utaka Brazzaville comme ba le fulma ba utaka Brazzaville de tout vandi mais Paka Juma ya ngwana etandami Paka Juma etandami o yo linyo no so mais tozana mabele ya Paka Juma Paka Juma oyo zoloba eza na ngambu kuna yango bandako wana OK bino siko awa bozande ba mingi eza ba sinistre ba utaki na Brazzaville. OK, on va qui m'a refoulement à Brazzaville. L'état a payé ça bango et si comme côté telero. Mais toyoka que batongeli bango banda kuna nsele bakota zali mais to sali. So que zali mais so batonga kamba to zaba. OK. Bon, bozali na toilette te. Bino nyonso bokenda kana zamba na ba papa na bana na ba mama.
bozokende mpe kokutana na esika moko na polele oyo eza teke zamba te na polele oyo namoni deja moko kuna na mosika alati varese ya pembe na mosika nayebi te soki omona ye na nsima pembeni ya mur wana namoni ndeko moko aza kuna donc toilette na bino yango wana bino nyonso bokendaka kuna mais boza expose na bamaladi te mais yango wana te kolela ekomi na mpaka bato bazokufa meme lelo moto akufaki na kolela lelo moto akufa na kolela ndeko mosusu ye wana azokende mibale voilà moko ya pembe moko t-shirt noir kuna oh là là musu pe wana zokota j'espère que bandeko bazomona na musika ye wana zopusana voilà bomoni déjà mouvement ya sali donc bino mo bo comprendre que makambu bandeko bazoloba awa ezali lokuta te ezali réalité ezali mambo solo bino moko bozui occasion ya komona ngo lisusu tozali awa na Goma awa ekomi Goma oh na ndenge nini awa nanga zali awa na paka jumana kawelete oh nanga na paka jumana kawelete awa na Kishasa awa oh na ndenge nini basoda babetaka masese mokolo nyonso nza asala kobota bato telefone kobotola nyonso tu na likambo nini boswanaka na bango komeza ese bakomisa yango ese awa na limete bakomisa yango ese donc kovanda na oka boye babeti masasi babotoli bino bato ezaki ya lelo awa kata awa ezaki paniki awa d'abord okomeka kodusula awa te bango moko bayaka ntango bayaka nini bouclage awa bakangaka bango kana na liduso toyebisaka bango awa komeka koleka na 18h te na telefone babotolo ekomi ya bango wana basoda baagent de l'ordre ya leta nde bazosala makambo basoda en tout cas ezali pas soda donc mai eza te wc eza te sécurité eza te est-ce que bosa déjà ba démarche po bokende kofunda ba soda no bazosala makambo okende ofunda bango wapi te ba medio balekaka toyebisaka bango bayaka bouclage awa toyebisa bango bouclage yaka ba unité nyonso tout toyebisa bango soki bape mpe bazalaka lisusu te ndenge ezalaka ya mobutu toyebi te parceke arme yango ezali ube arme ekufa parceke ntango ya mobutu ntango ya kabila le père okoki kobeta lisasi te mais awa ekoma deja oyokaka goma eza te goma kuta eyebanaka te awa nde goma ok bon toza na insécurité eza pasi mingi bon likambo etali santé est-ce que vous allez na ba hôpital ya l'état awa na paka hôpital ya l'état ezate même ba école ya l'état awa te hôpital ezate école pesate c'est que vous salaka ndenge nini soki muto abeli barumbu ou bien limete ya ngambo donc olumwa banda wati limete ya ngambo kuna kingabwa na se kuna wana nde sika tozovivre yango ok tozovivre lokola towana kisesa te bakonzi ya mboka baya déjà koyoka bino est-ce que bosola na bango bayaka po parce que bayaka kaka na terrain paka jomwana basalaka ba meeting na bango toyebisaka bango na ba era ba élection bayaka ba voix ebele kotomoni population za makasi ala la population soki ba oya zu ala akena ye oya ke kovanda ma campagne oya vani akeko kovanda ngaliema oya akeko ba mbinza bon biso batu tozala musika toyokaka kaka na masolo ke na paka juma soki mobali aleki kaka boye basi bakangi mbala moko ezalaka ya solo tozala boyoka yango mpe donc bino a bozaka na bino boza penza batu bovivaka normalement ndenge batu bavivre mais ndenge pour la sécurité pour la sécurité ndeka ndenge batu bavivre ndenge bakati ok toyokaka lisusu ke na paka juma soko oye okokuta kaka bamongo na bamongo eza ya solo bikolo nyonso tu ezali yoza ekolo ngana za mongo yoza mongo na za mongo baluba bazali oh baluba ndako oyo baluba ok bazali bamongo bazali batetela bazali basweli bazali nyonso tu ezali ok nyonso tu ezali malamu papa kamera na oyo yango oyo bakonzi ya mboka bazolanda yo
na nyonso oyo lobi na nyonso oyo toyoka yo yebisi biso vraie réalité na vraie version po yo vivara awa na nyonso wana bakonzi bakoki kosala nini en urgence pour na bino. Oui. Ce qui bazali penza que oui, population moko bo ezo bika kuna na paka Djuma. Na Kawele. En tout cas, tous en la sécurité lokola bango nyonso tout. Na ba commune nyonso bazali ko commune nyonso congolais. Wana loko to senga ya liboso yango. Ya liboso sécurité na. Sécurité za. To senga na sécurité, to vivre lokola bato nyonso tout bato vivre bo bato na kata accès. Mais pembe na bino force navale ezali awati. Force navale ezali yo katisa OK. Ba militaire bazali wana. Tika. Ngai bondo ebisi yoke, tozo vivre na insécurité. D'abord oyo ezali Goma. Deuxième Goma oyo ezali na Kinshasa yango. Oyo este oyo na Kinshasa ndia wana Kawele. Yango na biso do senga toza na sécurité lokola ba quartier nyonso to ezali. OK. Donc bato bazo seme insécurité ezali bakuluna te, eza ba civil na bakuluna. Ba soda. Ba soda bango na bakuluna bo bapesa bango binduki te. Kuluna tie éclairé. Po ba nyokola kokola. Bakuluna bango na bapesa bango binduki. Bazaki nde bakuluna. OK. Bakangi bango. Ba kusamba te bakomi basoda. Ezate ke basoda ba pai bango na bakuluna bo bapesa bango binduki. OK. OK. Continuez message na kuluna pesa binduki. Ay ko sala nyonso tout oyo ko sala. OK. Continuez message au bandeko pesa bakonza mboka olobelo liboso sécurité exact. Biso no senga sécurité pour to vivre quoi bato nyonso tout bazo vivre na Kinshasa. Tozo senga lisusu ba wc public ezala ta pembeni ya mira ona trawa pour que to bika ata misa tata minei. Mais ce qui motakoti akofuta mbongo te. Et moi on peut kota ka noter. Et ko kota noter de ville. Comment pas bozo tika bato o lokola bato akumulete. Papa kombono nani pe awa na esika bovandi choléra ezali euti wapi maladi wana choléra? Omona ngai Kamba George. Mais maladi wana ekotaki mpona bazana wese jana na place wese jate. Bato basoma mapo babwaka nanu pamba bamasuko babwaka pamba nde tomonaki nde eloko wana nde ezobimisa choléra. Awa boza na toilette te bozobwaka babwaka na rai pamba na rai oyo babwaka pamba. Siko botambola peka bongo bozovanda peka na basalite wana bongo. Salon que salon quoi tu veux sommes je vais parler de toi. Tu es ça. Il y a pour c'est quand tu Pinjeu nini oyo l'État akoki kosala pona bino na lombangu na likambo etali ba toilettes. L'État sala ni pona bino. L'État mbula kujisu alo imena kaka chirungu cha toilette. Watu wosi bikana kwa toilette mwapi. Malaji hao wali wakusha. Muziki yote wani. Ndio ndomba leta. Ambula kujisu kwa malaji, kwa redi malaji kwa. Mambo mahambi kwa bantu. Ivwani mune mubuka wedemo. Alimo mbula kujisu mungu. Ena sante bado kwa kutayira kubalwa boy kwa mabuka. Sigo awa soki bobeli. Bozali na hôpital ya l'État ou ezali pembeni esika bokenda kozwa ba soins. Tia ya no pakaju. Hôpital wa l'État. OK. OK. Message wewa pona l'État. Nini l'État ko sala pona bino. Abula kuji atwa kwa kutenzele tetu. Control wa malwa toilette ni makoya makanda mbili kwa bantu bikana kuona bonisa. Kichi tetu mbambo. Kichi memo mwene mweme inabula. Bien. Merci beaucoup. Toi ça Kidjila. Bon, mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Adeline. Mama Adeline tokuti awa na Kawele. Yebisa biso ba difficulté na bino ezali nini awa na Kawele?
Papa toza na eloko moko te eloko moko biso tozonyokwama kaka na basoda botina baya kogarde bato bango baboyi kogarde bato balingi kaka kokanga bikanga baboyi miyibi balingi kaka moto nyonso tu bakanga shikata soda oyo azonyokola biso ne shikata na mokili oyo shikata oyo bazalaka la bamura oyo tobenga bagarde présidentielle bagarde républicaine bango wana nde bazonyokola bino bao bino botinda bango nde bazonyokola biso na kawela. Est-ce que bazonyokola bino te po bozosala makambo ya mabe to pamba kaka boye baza mpe bato ti pamba kaka boye babanda kokanga bino ezaka pamba kaka bongo ok likambo mosusu toyoki awa eza likambo batoilette te tozonyokwama na batoilette toza mpe na batoilette te tokanga banye na bachasse après okokanga na basache kobwaka ngo wapi na bafulu wana soki oki obaka basoda bakangi biso. ok message na yo ezali nini na bakonzi ya mboka oyo bazolanda yo nini basala mpona bino awa na Kawele? Asi balongo babongisa biso toza batuti toza na bana na mikumba na basanje tala ndenge okuti bisi tala ndenge tovandi azwa solution. ok Mwana bana diko. Simba, vamos bater de frente. Mbote ndeko? Mbote. Kombo nani? Kombo nanga frère Eli. Frère Eli, awa toza wapi? Awa toza na Paka Juma. Paka Juma koto Kawele. Ah, de yoza na ngambu nini? Ngambu za na katikati. Donc koto Kawele, koto Paka Juma nde katikati yango pena. Siko différence eza nini na ba quartier mibale? Paka Juma mingi eza ba mongo. Kawele eza mingi baluba. Différence angwana. Siko na kati ya Kawele kuna ba mongo pe mususu bazali o bazali. Mais koto penda la plupart eza belé penda ba mongo penda de base na. Baluba pe bazali mais base penda mabebi ke na ba tetela ba kongo pe bazali pe mais base penda koto ma base mabe bazama mingi net Paka Juma ba mongo. OK. Ndeko Eli depuis mbula nini yozawa na Paka? Nana kotia banana na 2013 na sali déjà ba 12 ans ngo déjà place. OK. Na 12 ans oyo sali awa. Omoni mingi. Abelé. Awa bo vivre ndenge ni. To vivre vraiment na vie moko na vie sociale mutuna mutaluka na ndenge na ye mais na vie pena que ya ba menace pour na mboka selon sécurité pour na mboka mato vivre na vie moko ya na insécurité de sécurité pendeza te na ndenge na façon que donc tokomi kotamla na keba mais Congo ya biso nyonso Kinshasa pe capitale ya biso nyonso mais oza na téléphone il faut bomba oza na mbongo il faut simbisa nanu pour déplacer qui ne place beau pour mon raso déplacer quand on a ba zotamla dana ba arme déjà c'est comme ça doza sans arme wana ba civil ba militaire ba soldat ko ya banani ba shikata garde républicaine ba shikata ba ojana kutu bazena ba biloko na mais ba mususu esalema ba pit ba longole ba mais o bazongi tout baza c'est bon mais ba shikata bazaki ba salima sakaza koyiba batu biloko na moi boy so ba betika bale bazolo kota ba téléphone na maboko boy kolokota
wana bazoloba eloko te bosali bango pe eloko biso to civil sans défense civil pardon excuse civil aza sans défense aza na eloko nini bambeli totambola yango so bamachete tobwaka bamachete kutu parce que babika soki komi ebeko kutu kana machete babiki oza kulune bandako nyonso totambola omona machete te apa soki na vivre fende omona machete entraine na biso na ekoma problème place wana na pokwa omwa bavandi wana mopiku wana so oleki kaka na place wana do balati oma kachi mpenza leki na nga lobi awa balati ekati kaka esomba so eloko wana balati wana babotoli babino problème na bino ya monene ezali nanu sécurité donc pena yango wana nanu ya monene nanu insécurité impossible pena chaque jour balebeta tokoma neti ane towana kati na front kuna chaque jour balebetaka chaque moko pete ekobeta ba 10 20 sikoyo bacharge na bango bakontrolaka yango te bango motemola bacharge mosusu bareserve so bekosala kotolo yenge azwi ya reserve wana azongisi babale wana azongi nango kuna place bazali ok sikoyo est ce que bosala déjà badémarche ya kolukata kofunda quelque part pour que bachanger bango to badiscipliner bango démarche wana sala ekomanda bola wana tuninga question wana na frère omoni komanda bola asali badémarche wana mais commandable la quoi c'est ba démarche wana senti un mot batikaka surtout mikolo ne bazongisi biso la police pour la police ba botola ma biloko te bataka so amoni bato ba bunda ba ke wana ba saisir bato wana ou bien moi sina mo be problème on anda kwa mutu ma ba cheka sécurité commandable avant ni sema makambo wana commandable aza nani commanda yende aza gérer aza la police aza gérer ya paka Juma na Kawele bandali major à part sécurité problème nini suboza nangwa problème eza pe suswa ba difficulté c'est belé vie sociale bato kolia eza pasi kolia bato eza pasi au moins muto obela muto kosungena bakisi azate si muto akufa sentiment que muto akufi azangi likolele msusu $50 ou $20 ou $30 ou qui traité muto akufi est-ce qu'il y a hôpital l'état exact hôpital l'état exact ata moko exact akutu soki kutu so ana mongu te bakovandisa nanu ana tozo sala maboyi bakosimo pete batuna nanu wapi mbongo nanu basa bino fishi nanu OK na basalibité tozo vanda koto nyonso neti za boye toilette exact koto nyonso toza boye tona ba toilette te tosokolaka na bakati bandaku osalika besoin na kati ndaku na buto luki mo place moko ke obwaki donc to vivre na vie monete wa banyama mais toza bato nzamba keline lilingi na ye omona ne to libana ya Congo mais toza na kati ya Congo pe na kati ya capital pe na limité au centre ville omona siko to kenetiwa total ka misu kaka bakonzinde bango mo bayebi ndenge nzambe acheki babi tout autorité vient de Dieu lokola nzambe acheki bango place wana baza pe na souci na biso pe otoza na se so tali biso pe na se ça nzambe tina banyoso te batanga banyoso baso ba diplôme banyoso ba université banyoso bazala ba soldat te nzambe sala muso faza na boutique mususu fo ateka mwa makala na ye mais na mwa makala na pa tangisi pe bana bakiba université bana bakiba ba poto to mona na ba témoignage ba simba ba mama na biso donc vie sociale maso est-ce que bo solo là déjà na bakonzi yango est-ce que ba yebi ba réalité ozo yebi ba réalité mutakala bien ba yaka kape awa neti banani na banani bayaka awa na ba ebele pena bayaka basire kaka bino kaka na bino ba journaliste pe boyaka bozwa sikoyo tangu bayaka balobaka na bino nini basikilaka kaka tokobongisa place oyo tokobongisa baplace bolukila bino place awa tanto ide moyaka onatre fabuka awa place eza ya onatra il faut bapesa bato bamapangu afo bato balongwa awa il faut bapesa motu na motu place ne ata na kinkole kuna ata na bibwa ata na ntsele kongo eza monene
pone toza déjà étouffé kobanda nini paka juma soki na kawelemo so tosangisi bato na nombre bana bazobotama chaque jour tokomi déjà commune siko so bayeba buki neti kaka bwe briske bo tosambo bato nyonso bakende wapi kasi natanga Joseph tobimaka na nzela kuna Joseph abukaka awati bato nyonso babimaka na nzela atindi susu bakami bato bozonga na kati parce que esalaki esoni amoni nini na poids lourd bakonzi balekaka siko bamona bato libanda pe kuna basa yango azongisa bato na kati habite bazana na kati mais finalité ya bato kolongwa awa il faut que solution que apesi mutu na mutu moi jeton ba jeton na pe ba yaka pe ba pesa ba jeton mais bana ba kenda ti lelo jeton ezaki pona nini ezaki pona opesa mutu chaque mutu azwa jeton po akozwa place aza sire ka ba soki oza na jeton olakisi bango ba peso mabele parce que depuis bakenda wana ti lelo tracité mais bino awa bosomba te ndenge ni siko po bolongwa ekomi fo bapesa bino isika tosomba te toza bato oyo to bamoko pardon papa nazozwa yo papa nazozwa yo pe omoni mutabana nzela oyeba mutabana nzela te ndenge mpe okuti biso awa mutabanda place oyebi ye voilà, réponse que Angouana n'a pas su. Parce que Moutaba, attends, président de la République, il faut que Moutaba Nanzela a envoyé ça au pété. C'est que Moutaba sous appel Zela a pété. On va avoir une solution qui est ballon landais bateau parce que c'est un peuple de Dieu. Il faut pas se là. Namoni banda ku nyonso la plupart ezali ka bangar kaka pona nini bangar pona nini parce que balobaki ke mutu akotonga ndako abrikite parce que za mabele en attendant za mabele ya onatra babiole ke bobima libana mais botonga ndako ya brikite bozaka na bangar anga ba ko ya facilité ba buki yango ozana dépense belé te mais so tonga brikite ba buke ça la dépense belé okopike pe crise na mbongo no bimisaki ya moyo ba préférer na bango ba sala na bangar ka botozo batana biso na sa bangar wana malembe Zambé pas changer pe ba vie na biso to ngapele mso taba koto to ki ba kote mso neti yo na ngar na esika ozala na ngar na yo boza combien na kati na ngar na ngai don na kulbanza toza 4 personnes bola la resika moko tola la resika moko OK tala caméra bakonza mboka bazolanda yo message nini yo ko pesa pona yo nini o ba ko sala pona bino ya priorité à liboso pour nangana bolingwa nzambe ma priorité liboso so bakonza mboka bana souci ya peuple na bango parce que pouvoir eutaka na nzambe mais eza peuple ne muta garda ka vérité pouvoir ce peuple a rejeté pouvoir euti na nzambe pe ko rejeter pe mukonza mboka bisika vandaki tokolo bebele te tomoni bilembo na bisika to uti na 18 ans azena trône mais akiti na trône na se ya trône wazaki dalene ya yo wana bimisusu azu place Auto sengaki bazala na souci ya peuple. Si on a posé que tous à la AOT, ba moyen belé ba méthode des belé l'état azangi bongo te l'état nzambe c'est donc nyon so roloba koko et ça la mambala moko mais bato azotinda bazokokisa maloba o l'état azoloba kana bango ndete mais auto kosenga bakokisa soki pe l'état ye moko okita pe sur le terrain mona pe da terrain aza l'état da chef de l'état za mabe pete to lingi to lela ka pe azosala pe musala ne pe bien par rapport à 18 to outi na 10 ans to mona to moni quand même c'est non bien so to komi to continuer les sous c'est makambe ko masusu ndenge mususu petit à petit l'oiseau fait son nid. Bote papa journaliste. Kombo nani? Kombo nani eza Pichu. Ndeko Pichu awa tokutio na Kawele. Osali mbula boni awa et puis na batan osali ya ba réalité nini o yo vivara nango awa. Bon, ndeko journaliste na ko répondre au boye. Ngai awa talanga na kotaka awa na 2000
2018 na 2018 nde sika nasombaka place oyo makambo toza nango awa makambo oyo toza nango awa basi eza na makasi na premièrement la police oyo toza na bango koto la police oyo toza na bango koto oyo balingi kokanga bato makasi donc kozwa mpenza singa oyo ya bilamba bakati bafo bakanga yo lokwa moyibi wana problème ni baokanga osali eloko te osali na yo eloko te oza moleki nzela ata naye botelemi awa soki amwa quelques personnes baoleka na awa beko kanga ye kak dans le vide bamonela mingi sipo bayebi kawele bato bafandi mingi awa bamongo bamongo lokola bawuti na bango na bamboka baya moto akotela bango aza te donc so bamonika bayebi déjà ke oyo atambo aza mongo venant ale d'accord so oke na basusiati na bango okuta bato batondi tala ebele tunaka moko sangiwaka nasala nge eloko tando oleka na bakanginga nasala omo te masasi awa mais este ezaka awa biso nde este vraimen eza nde awa babetaka masasi ya basoda aire nyonso te donc la police akobeta nde masasi ndenge alingi FARDC mpe surtout batika to babi mikolo bakobeta mpe masasi na ndenge balingi kobotola telefone ndenge aza na telefone boye na poche boye erreur ba donc naleli na telefone na ngai erreur ba naleli même na telefone moi moto abenga ngai maître avocat nde azobenga nga donc tokomi koluka mwa barelaxation moko ya makasi po soki bakangi yo obengi maître avocat moko po aya koseloka intervention. Est-ce que bofundaka bango te parce que auditorat militaire ezali instance ezali bosala ba démarche moko te ta mosusu po balongola bango awa? Bon, soki par exemple bokende kofunda na auditorat il faut ozala mwa quelque chose nde sokwa bango bazali akokoma kunya niveau auditorat kuna bakosenga tiata mubia $200 en chèque ye aza nango te mais babomi mutu sur place sous-statut eza ya bangombe bate kopio na population dernièrement babomi 2 personnes basali eloko te basali na bango eloko moko te. Ok. Na ngambu ya Paka Juma kuna touti bayebisi biso ke ba toilette bango bazaka na ba toilette te yango toyesko na ngambu na bino na kawele pe toyeba awa bozana ba toilette. Bon omoni l'air muta fandaka mutu aza na manière tango zo fanda il faut koyeba nanu kia ndako ezala boye apo tongi toilette parce que bato ebele baza awa batonga mingi batonga ba toilette te ya lukaka esika tia mutu après toilette ekomaka donc na ba toilette publique. Est-ce que ba toilette publique yango ezali a? Bon ezali toza nango eza soki 3 mobimba mosusu eza na FARDC awa na ndako ya onatra oyo ya monene ezomonana oyo toilette publique eza wana mais na kati ya mapangu eza te toilette publique mosusu eza liboso wana bon na mapangu ngai naza na toilette ndeti nga natonga toilette nanga na douche nasala yanga nasala mpe na oyo ya balocataire na ngai moni bon awa lokola tofandi mingi awa toza presque bikolo ebele toza mélange awa majorité eza bavena nde donc bazoya so tali mingi eza bamongo baluba oyo bayepa siko ntango ya koya tellement vi yango mpe ya Kinshasa ndako eza pasi esika kotia mutu eza mpe mlo pasi nde omoni fo aya alukaka esika kotiana mutu aluka wana esika kotia mutu kato azalaki na mwa makoki te ayeba kobunda kaka kozwa makoki nde ayeba sikoyo koluka te mosusu. Kamera na yango oyo bakonzi bazolanda yo yebisa bakonzi ya mboka nini bakoki kosala mpona bino awa na kawele oyo priorité na bino awa eza nini? Bon
eloko ya liboso na kosenga na bakondi batiana misu makasi na tracasserie oyo ezosalama awa na Kaweli entre la polisi na ba FARDC. Eloko ya liboso na kosenga nanu yango wana nanu donc auditorat mabatiana misu nanu kote oyo mpo kokangeleki obotola mutu telefone so aboko pesa telefone obetie masasa kusu na baniveau wana de 1 de 2 tokosenga na bakonzi mai moni pese toza kote oyo pompe ya mai eza te donc mai na biso ezalaka nde ya bapusu bake kotoka mai na ngambu kuna na forgeron na babido ya 25 litres bameno na bapusu bakotisa baye kotekela biso. À l'époque, na 2020, Moutazalaki, président de l'Assemblée, Janine Maboun. Janine Maboun. Ayaka awa. Ayibisala biso ki bakotela biso mai. Bakota pompe ya mai ekota awa. En tout cas, na bakonzi elo to sengi ya mapo bakuva na biso to debriaka. Mais mai ne vraiment tozaka occasion moko akotisa ngote. OK. Tozaka onga na senga onga na monaka. Ezaka biloko mibale. Ya liboso bata isko sécurité. Alors la police a sala ndenge ya lingi. Donc la police a commis lokola yende chef awa na Kaweli awa. Soki ala titeni amonoleka na téléphone aboto. Soka boto lui yango te so tete abeto masasi. Yango wana ka auditorat do batsa penda misu ni koto. À part wana batima kote la biso mai. OK. Merci beaucoup papa. Ah, tu molli j'ai là. Baba poser la question là. Ngai. Pesanga. Ngai le mbongo fort. Ça peut se mbongo parce que la question. Parce que ça Mode baba. Bonne santé. Santé ezali na ngolo ya Nzambe. Kombo nani? Papa Blaise. Papa Blaise a toza wapi? Awa toza na Limete. Premier lit. Na quartier Paka. Ah OK. Osali bambula boni depuis oza na Paka Juma. Te na umeli pima. Na umeli pima. Ko bandeli ya makambo ya bato babanda kuvanda nazalaki kaka. Oh. Fo epa na biso yango. Na simakuna kote o ezali quartier oyebani. Kote oyo nyonso eza quartier oyebani te. Ah, OK. Avant oyawa ozalaki wapi? Nazalaki pa na biso na Limete, ka na Limete. Ah, donc oza vraiment mona Limete. Naza mona Limete, nayebi
bimete nayebi vraiment ndambo nga nayebi mpo na botami. Ok. Depuis au côté na Paka Djouma, ba réalité nini oyo bozo vivre à côté? Bon, normalement, la réalité est bélier. Bon, les bandeli, nako bandane tina, nako lobake, tango soukaka na kabia le père. Tango kabia le père azalaki, quartier koto o nyonso arayi batu bazalaki bavanda kiti. Ah, ezaki vide. Ezaki vide. Ka ba wago ya train na ba biloko. Après, il y a tango kabia le père akufi na sima. Na simande bato bazaki na ngamba braza ba refouré bango baye place l'état ndambo ya bato musu bavanda na commune na Kinshasa ndambo mususu baye awo o bazalaki awa bakaboli bango nde omonira yo nyonso etandami bato ti kokoma kawe. OK. Sikoyo na yoki awa que toilette ezalaka te nga moko na ndimité, mais est-ce que yo moko en tant que mwana ya limité ozalaka wana Paka Djouma oko confirmer yango? Ezali kambo ya journaliste, ezali kambo okosa te po soki obalusi ata sima na mukongo na yo moko omona aussi caméra na yo otie kaka omona peu près ata ba 7-8 personnes batandami wana natande na temi boye so libumu déranger na okeka na yo ko soni te na okeka so na yo ko soni na osumba pour l'état koto l'état bosa na biso. Donc on a ba papa na ba maman na papa na bana biso to ka moko boso ko okeguna te osumba koto mapanga bato o ezali clôture koto nde siko ba ebi ke ba bwaka biso koto na kawe ba refuser ya brasa nde jayo to tika koto na dai toilette ezate ma ezate wese ezate. Mais vous êtes exposé à des maladies, siko bosa rande. Mais ba maladie awa toza hôpital nani ezate po mwana kobela nani za ba makila ba mai ba maladie akutu kolobate. Chaque jour na biso moko ba mikolo. Tozo ngo po esika mususu okende ko sa besoin ezate. Siko se bobeli bokenda na hôpital à l'état atela bino hôpital là. Eloko nano ya mai o l'état za na facilité ya kotia atiete. Bon hôpital atongo hôpital afutaka ba hôpital ngeko ta place. Donc hôpital pesate. Hôpital ezate, classe coup d'école ya bana ezate. Ah. Même akamuna zo biso awa to vanda ezane ti batu mo ata kutu batu bavani na ba o ba lobali bosoko to msu na ba nani ba malweka ku bata ba malweka baza bien. Bien pour baza na ba pompe, baza na ba transport, ba makamio surtout. Mais biso te. Ce qu'on a bangaro bo vendre net yo ozape au foot la ozala peine na kati anga. Mais anga wana tango babuka ka biso liboso tango kabila pesi biso kimbuta ye abuki hotel na traza posa abongisa ba nini nae babuki biso siko to mone sika ya kokende ezate moto apesa ki biso to vanda wa eza leta comme gouverneur alobi bongo biso pe to ke musika te to bimaka na prince to bima na prince chance pe mokonza mboka utaka voyage kota ute azoso ngabo akuta biso bo na prince plein nangam azangi akiti nini ote papa babuki biso kuna na kawelo koto pesa biso yango nde to bimi di bana lukia biso solution atelemi obi moto na moto azonga ka place babuka kiye telema salanda kona o yanga vanda kawan ti l'état ko za bino solution bona longola bina ti le loto vanda ka mokonza mboka ancien président o te ko bim ya la kabiso ke opesa biso bisika ko vanda apesa bino ti lelo tozo zela to moni siko président sikape akoti kokota président akoti ti lelo bato na ba gouverneur ba nani ba député ba sénateur ba yaka pour terrain na bango ba yaka uluka batoka yango to sola na bango totalisaka bango nyonso to ezoleka balobaka nini eloko moko te ka balaki bino te boto moni nde bozo vive to après na sima tokoya. OK. Bon, bakonzi bazolanda yo justement à travers caméra ya Aristote Ndombele et sa message na yo pona yo nini o bakonzi bakoko sala ya liboso priorité na bino awa basala nini babanda na nini. Bon, normalement pema eloko liboso na kosenga na ye moko numéro 1 chef de l'état aza moto ya mawa aza moto yo ayebi aza pe na charge ya ba makambebele mais banda kota na ebite soki akutaka makambo wana o ezalaki o kabila la kaka biso ke akolongola bato biso toza bato to utaka braza ba refure bato batande to bato ma bafanda ka bonde konanga alukela bato solution soki amoni ke makoki nanu ya kolongola bato ekoki monanité baye basala ta nini
ata wese mibale misata ya l'État to banda pe ko konta to futi ata soin 500 au futi au koti bezo sali bezo na ndenga propre siko so kitango ba otika biso kabo après na sima o ba omuka ata babuki le to za ata babuki to ko banga le ko mote po to ebike to ke na biso kana makadam to vandi na biso kana prince to ta bango siko ba konzi ba oleka. Donc bino boza déterminé donc soit ba bongiseli bino awa soit ba pesi bino esika comme awa eza esika on atra za prêt pour na kosaba makambo na comme on atra za prêt on atra za l'état bisika eza bele banda oti maluku ba espace eza kombe mais bino bosomba a te siko l'état opesa bino esika ndé mais l'état nde moto azwaka charge ya bato oyo ayebi ke peuple na ngai o banomaka ngai papa alemba bana te bon siko ye papa alembi biso ndenge ni OK. Papa alembi biso ndenge ni to sali ye nini biso bato to vota ki. Bon, question asuka. Na ngar na yo esiko vandaka. Bozala combien na ndako? Na vandi so 4 personnes ngai moko na mwasi na bana to vandaka wana. OK. Bien, merci beaucoup Ndeko Bosco. Message na yo eleki, j'espère que bakonza mboka balandiango. Te en tout cas bon na ebité soki bon ndimite ke atande to so na bino makambo ekoleka na ndimite te po soki ekoleka po baya wato loba likambute kolobesi la raté to bakiseli bango susu oya lelo. En tout cas soki oya yo kokota en tout cas na ebité félicitations au biso nano to ko pesa avant na to pesa chef de l'état to ko pesa nano yo c'est que maluba na yo premier komi ya so. OK, merci beaucoup. Merci. Nanga muna biso to sala paix fort que message na yo et comme là bakonzi bisika nyonso oyo bazali po ba to souffrir makasi vraiment ba soda o batindaka bango ba ye awa ba yende sikopo na ebité ese nanga azali ba yokaka sango na batindaka bango po ba ebike nanga place azali po babu chaque jour on masa se betaka na likambu nini e ba nitina te. OK, nyonso ana l'état ayoki kolela na bino, j'espère que message et comme li bango ba ko trouver solution. Merci mingi na bino nyonso obozalaki ebele ya kolanda biso partout à travers le monde to tamboli na bino na paka juma to yoki oyo ele kakawa bino moko bomoni na bilili toilette ezalité na quartier mobimba oyo toilette ezate basala ndenge nini bino moko boyoki ba vivaka ndenge nini bino moko bomoni pe bolandi ba témoignage bango nyonso bavandaka na bangar mususu ezali na 4 5 6 voire même jusqu'à 10 personnes bazali entassés na kati ya hangar moko. Ba conditions ezali extrêmement difficiles. J'espère que ba kondiamboka bolandi vidéo oyo bo partager yango au maximum et comme là ba kondi bisika nyonso o bazali etambola po mutu moko te lobaki o na yeba kité grâce à PSB télévision to sali effort que boye bayango et puis boye bayango nanko bandeko bazali awa bazali kozela skoyo réaction na bino soki ekozala nini. Merci na balandi nyonso ya PSB bisika nyonso na Kinshasa na Brazzaville na Luanda pourquoi pas na Lisbonne na Paris na New York bozali vraiment ebelé à travers le monde soki ezali mbali boso otombe na chaîne na biso kobosa na te o s'abonner pe o activer cloche de notification pour o rater ba vidéo na biso mususu te mais surtout ndenge na otikoloba partager yango au maximum pour doléance ya bandeko baza kotoyo e yokana po bandeko o bazali au sommet à l'état bakoka bongo ko trouver solution. Merci mingi to pesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya na ba numéro mususu pe na ba découverte mususu ya ville ya Kinshasa na ba coin mususu. Au revoir.